Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo ezobima nango kaka. Ezobima bandeko nanga. Bolali bolamuki makambo ya sikekoti. Bolali bolamuki makambo ya sikekoti. Wana Congo na biso balobi kaka no. Botama penza congolais oyoka elengi. Soki babotaki yo congolais te, en tout cas na osenga na yo zongela lisusu babota yo congolais wana oyoka penza elengi moko wapi. Elengi moko ya kitoko makasi bandeko na ngai. Salut cher Boucho, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boucho, cher abonné et cher connaissance, yatoroyo na memeli bino ye moko mama na biso. Mama moko ya mangala pas possible. Comédienne moko ya tongo makasi. Wana penza mama Jolie Kalunga. Soki batie ye pembeni na yo eki ozo sala ba erreur moko boye, façon à corriger yo. Façon à kolakisa yo nzela ya solo. Wana zo lakisa yo penza na ba principe ebele. Mama Kalumba zalaka somo. Ya lelo bandeko to memeli ye bino. Makambo eza ya koyinda, makambo eza ya pasi. Makambo zo sala mwa pasi na motema kandenge bomoni déjà ba emoji na biso ezolela kuna côté mosusu bomoni cœur brisé. Soki bomoni déjà cœur brisé elakisaka déjà ebele encore ebele ya makambo. Alors bandeko nanga, avant tokota na mwa makambo na biso ya lilo, en tout cas eozala bien nanu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko makasi, chaîne moko ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda. Ezalaka bien to beta masolo bongo. Côté mosusu ozano ya kovanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, kandenge ezalaka mwa café ezanga kate. Tia pe mwa iloko ya kolia. Côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Alors bandeko nanga, makambo eza nde awa, makambo eza ya koinda, makambo eza ya kobeba, makambo eza bandeko nanga, makambo eza nini? Biso nyonso toyebi mama Kalunga, Jolie Kalunga aza comédienne na biso ya tongo. Abanda ba makambo ya théâtre kala makasi. Nzambe ekosala ye ngolu, aye ko construire na école na ye na ville ya Kinshasa na biso, école moko kitoko batangisaka pe bien. Donc makambo nyonso ezokendaka bien. Sikoyo pona mama Kalunga avandi alobi te ba makambo ya ba nini ya ba vote ya ba élection ezoleka ka bongo ngape na tante chance na ngai. Peut-être nakoki kozala sélectionné, nakoki kozala voté un jour ngape nazala soki nani kandenge zalaka.
bandeko nanga ba encouragement na ye kandenge zalaka mobali na ye pe ayaki ko soutenir ye alobi te comme oza na population na yo okoki pe ko sala nini ko sala parce que oza mwasi moko makasi ata soki lelo okoti makamba politique e ko simba nango parce que oyebi déjà ko solola oyebi déjà souci ya peuple kandenge zalaka bandeko c'est ainsi que akendaki ko postuler na ko postile kandenge zalaka bandeko nanga makambo sikoyo ekomi na internet pas possible batu bakomi ko critiquer mama Kalunga ke non ye na munoko na ye wana mangala oyo akatelaka batu donc kozala ti na parlement kuna ozalaka batuni ye soki nini na parlement kuna akomi ko katela baninga mosusu mangala to ekozala nini yango bandeko na memaki makambo yo to beta nanu lisolo mosusu c'est comme si biso bato tozalaka na mwa confusion ya makasi tozalaka penza na confusion bandeko ezata ke mwa confusion te tozalaka penza na confusion tozwaka ba star na biso ba comédien na ba comédienne na biso na ba rôle o ba jouaka neti ezalaka ba vie réelle na bango et pourtant ezalaka nango bongo te eza nango bongo te mama Kalunga soki tomonaka mama Kalunga azalaka mutu moko ya mangala makasi cela ne veut pas dire que non même dans sa vie réelle azalaka bongo te bandeko na ngai ezalaka bongo te wana ezaka rôle oya jouaka ezaka mwa identité na ye na monde théâtral parce que lelo soki batu bakomi kolobela ba idols soki batuni surtout ba comédien na biso oya sika baza mwa sika soki batuni bango neti ba Maria batuni ye idols na yo aza nani ako se référer neti ye mingi a se référaka na mama Kalunga. Pourquoi? Parce que Maria pe to mona kaye aza mutu pe ya mangala pas possible yango a se référaka pe mingi epa ya mama Kalunga. Sukopona bango ba rôle wana ba idols wana eza neti identité na ye to référence na ye ya monde théâtral. Mais cela ne veut pas dire que non quand ndenge bazalaka na ba théâtre na bango na ba rôle ba jouaka yango nde zalaka vi na bango te. Eza bongo te bandeko nanga ezalaka nango bongo te. Eza kaka identité. Moi titre na ye moi kandenge ezalaka donc batu nyonso to bayebi ki oyo penza ezalaka ya mama Kalunga cri oyo ezalaka nde ya mama Kalunga ezalaka bongo. Ezalaka bongo bandeko nanga en réalité to en vie réelle mama Kalunga azala mutu wa mangala te. Azalaka na mama moko gentil, azalaka mama moko social, compréhensive et puis mama moko asololaka, azana motema ya munene penza ya ba mama. Pona bandeko o bakolinga na bango ko soutenir ye en tout cas bo kende bo soutenir ye bandeko na ngai. Ezalaka bongo biso to yaka na biso soki mutozo sala makambo moko ya kitoko en tout cas toko ya pe to beti yango lisolo to ye pe to encourager bato mosusu ba soutenir ye mingi encore mingi makasi. Et à part ça moi toli kandenge zalaka neti ba makambo o ya ba élection il y a tant de personnes oyo peut-être ba yeba kandenge nini na kokota ndenini est-ce que ezalaka na ba principe kuna ezalaka na ba limite kuna boye bandeko nanga de l'autre mona bato ebele bakota na parlement wana bato ebele bakoma ta ba bourgmestre bato ebele bakomi soki ndenge nini bango nyonso tu babandaka kaka malembe eza na mutu moko teke o babota ye penza na visage na ye elongi na ye bakomi ke no yo kozala un jour premier ministre yo kozala un jour soki gouverneur yo kozala un jour soki maire de la ville te ezalaka courage yo mutu courage na yo moko kaka yango edeterminaka makambo ebele yango neti ba opportunité ya bongo ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali place oza omi pesa pe kilo omi pesa pe poa wana kenga pe na kendomeka neti ba biloko ya bongo. En tout cas je suis venu aussi encourager Mama Jolie Kalunga. C'est une femme à féliciter, une femme à encourager. Tant de personnes babangaka tobangaka pourquoi? Parce que tozalaka na temps wana te ya kotuna est-ce que donc obanga
c'est comme si place wana ya parlement ya gouvernement ezaka na batu moko oyo penza babotama pona yango te. Yo pe place oza koki komeka kandenge Mama Kalunga meki. Yo pe de ton côté tu peux aussi essayer. Et puis au mona ka bongo, essayer ka bongo zupe ba vote belé. O zupe makambo ke pe bien. Makamnyon se koti pe kitoko. Izalaka mwa bongo. Kandenge Mama Kalunga koti, yo pe koki komeka. Soki ane oyo te ata ane mosusu. Soki badbani kandenge zalaka kozala, soki après 5 ans, après soki 10 ans, après soki yo moko kaka, soki omoni ke non je suis prête, je suis prête. Okoki pe komeka. Vie kendaka bongo ebele abatu lelo ba bonga na ba vie pona nini courage na bango. Ebele abatu lelo pe bazaka kana souffrance chaque jour, chaque année, chaque seconde, chaque minute. Pourquoi? Parce que bazo banga. Yango omona batu mosusu bazaka stack place moko. Bazo évoluer te, bazo avancer te, makambo na bango ezokendaka sima te. Donc makambo nyonso c'est comme si bazana moi ba problème moko familial. Et pourtant eza nango bongo te, ezaka courage. Makambo mususu senga aka courage. Courage na yo moko nde eyaka ko déterminer makambo ebele. Courage na biso moko nde eyaka ko déterminer biloko ebele na ba vie na biso. Soki oza courageux, soki oza courageuse, en tout cas okoki kosala pe makambo minene, okoki pe kosala makambo minene bandeko na ngai. Botika ba biloko wana ke non, Mama Kalunga okendo katela batu mangala, Mama Kalunga aokatela mutu lingala te. Tango azokota bongo, ye moko déjà yebi. Ayebi le pourquoi azokota bongo, et puis ayebi ki ba principe, moi ba principe kandenge ezalaka place nyonso, moi ba principe ezangaka te, moi ba logique ezangaka te, moi ba règlement ezangaka nango te. Ayebi tout ça. Tango penza ndimaki kena kendo kota, ami pesa ki force wana to poids wana ke il faut na kota, ami ayebaki. Alors bandeko bino boyaka na ba esprit moko ya découragement, bino boyaka na ba esprit moko boye na je ne sais pas quoi dire. En tout cas na sengi na bino botika ba biloko ya bongo. Et surtout boyeba ke ba rolo ba jouaka na ba théâtre ezate ke yango nde ba vi na bango te. Ezaka ba role. Ezaka barol ba jouaka ngo pona ko sepelisa ka biso. Bayaka penza pona ko sepelisa biso, bayaka teke non na yeboye na jouer wana penza nde ezalaka role nanga te. Ezalaka bongo te. Bayaka bandeko nanga pona ko sepelisa biso, ko changeaka biso ba iner neti ka Mama Kalunga bongo. Soki ayeboye na balingala na ye wana ayeko katela biso balingala ezalaka somo. Ezalaka somo bandeko nanga jour mosusu na vandika boye. Namoni kandeko moko ayeko tindela nga photo, Mama Kalunga azalaki kuna, Naomi Lufiakenda azalaki kuna, Exaucé azalaki kuna na décor. Ezali décor Jérémy Chaban, si je ne me trompe pas, entre décor na Jérémy Chaban, bango nyonso 4 dio moko kitoko wapi. Donc batu o ba mankaki ezalaki kaka Maria, ezalaki Mimi Kabongo, ezalaki pe Muchopi. Batu wana 7. Bazalaka 7 Bazalaka 7. Mama Kalunga, Exaucé, Jérémy Chabani, Naomi, Maria, Mimi Kabongo, Muchopi, 7 personnes. Batu wana bandeko nanga. Bazalaka somo, sorry vraiment. Bazalaka somo wapi bandeko nangai. Bango na mangala bazalaka batu moko pas possible. Soki balobi ke lelo nde to katela bino mangala to kokata bakata kango na niveau moko. Mais kitoko, bajwa kitoko. Elo na lingake pa na bango ata soki bakata ka ba mangala bongo na ba théâtre. Mais bomo na bango teke no yango ki songi bimaki yango balobaki bongo jamais. Bokuta bango te. Pona bango vraiment makambo na bango esila kanango kana théâtre. Makambo na bango nyonso esila kana théâtre bazalaka teke yo yango babimisa ba vérité, yango ba vérité bimi na poisa. O Mama Kalunga alobaki o akendaki o azonga kite. Bazalaka na bango bongo te, donc ya bango ezala kaka
moi mangala na bango kana ba théâtre na bango ndenge basalaka baye ba kati ba mangala na bango soki musala esili bazongi na bango na système kaka ya tokos makasi. Bande konanga oyo nyonso alingi a soutenir Mama Kanunga, en tout cas bosalango. Aza mama moko bien azalaka na social. Asololaka pe kitoko azalaka na problème na mutute. Wana na koki kolobango bongo azalaka na problème na mutute mama oyo. Aza mama moko ase respectaka mingi talaka ka mwasi ya libala. Mwasi ya libala donc respect ezalaka nango ebele. Ase respectaka mingi makasi ya moko mumuna kae peut-être koki ko silika na mwa émission moko boye babenga ye mais a déplaçaka penza te a déplaçaka na ye te alobaka na ye kaka na droiture nyonso alobaka penza netika ndenge mama nyonso alobaka soki mwa kanda toza batu omona mwa kanda soki matie mais azalaka toujours na système na ye ya koyeba nde nini ko se maîtrisaka donc azalaka na ye bongo wana penza nde Mama Kanunga na biso eza bongo bandeko nanga eza na batu mosusu neti ba Belvi Kandi ba Sila Bisalu ba Dina na la douce ba Irsil Peshanga bango ba préféré na bango ba fongola na bango ba groupe na bango théâtral bakambo na bango ya ba théâtre ekende nango liboso mais eza na batu mosusu neti ka exemple ya Mama Kanunga atali na lobi na yeke no olina fongola ka ba groupe na nga na fongola école na bando investir kuna lelo ayepe ko vanda lobi ten na vandela ka école na ba théâtre te pourquoi pas nga pe na kota penza ka ndenge ezalaka na makambo pe na postuler pe na système moko ya bien donc ezalaka mwa bongo bandeko na ngai ezalaka bien komekaka place nyonso koto omeki koto yo kote mosusu pe omeki koto yo ezalaka bien bandeko na ngai ke kovanda ka na esika moko te omeki ezalaka bien to omekaka c'est ça la vie. C'est ça la vie bandeko na ngai omona batu mosusu akufi boye azo regrette ton azalaki envie fallait na sala boye yango soki lelo za na yo envie ba opportunité mosusu ezomonana en tout cas il faut ko profiter kana ba opportunité wana kotika teke na tika nanga o eza ya biso tete dans la vie ezalaka teke o eza ya biso te o eza ya bango te mutu nyonso to opportunité nyonso soki omoni ba opportunité neta bongo na postuler en tout cas meka pe omona boye ekoya pe esimbi nango identité na yo pe échanger bakomi pe kolobela kombo na yo na système moko kaka ya kitoko ezalaka mwa bongo bandeko na ngai babilo mosusu bameka kaka kotika teke biso na famille na biso te peut-être que yo mutoko ya kokata ba lien ya famille na bino peut-être yo mutoko ya ko changer kombo penza ya famille na bino ezalaka mwa bongo alors babilo mosusu bomizongisaka sima te bomipesa pe makasi ya kokende pe ya ko avancer bomipesa pe makasi ya ko essayer kandenge ezalaka ke pe o essayer pe na système na yo ya kitoko mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo kandenge ezalaka wana ezalaki ka makambo ya Mama Kanunga. En tout cas bandeko nanga bokende bo soutenir ye na système kaka ya bien bolanda te biloba loba oyo batu bazo loba sur kombo na ye surtout ke nom to mangala bolanda yango wana te ezaka parole bapesaka ye. Bye bye la famille et à la prochaine.